Oui, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle Maboko Yanzambe, je m'appelle champion local. Maboko Yanzambe, kaka, ndenge ngana bino tosola kane mission na biso. Nous voulons savoir mission erataka jamais na banda kona bino. Aïe, à Cancel Télévision, la chaîne qui ne rate jamais. Ndenge moko tolobaka, nous voulons savoir si FL Congo, biso batona ba poto na ba internet, tolanda sur YouTube. FL Congo Télévision, la chaîne qui ne rate jamais pekaka. Ndenge tosolaka. Libo sola ba émission. Mama Fridi. Nabandi na koboka mabanga. Bongo eska ya Fredi Ngoma le coutumier. Jenanga Prosper Bakine mwana dalasi ya tongo. Tona le bivie Prosper Bakine no bi tel père, telle fille. Chanel Bakine. Aïe. Binete lonzoka. Kaka ndenge tolobaka. Vraiment na lobi mingi mingi. Derikitola mokonzi. Ekirigo bichingo bila. Ah. Monsieur Paul, moi la France à Tongo, pena vous c'était que le bongo vraiment, nalobi, Edi Engende, papa social, la gazelle. La bandi émission, lelo, na salibino surprise mon nene kolobake. Bato bele ba ebi ke champion ka sa bimili banda akiko luka kache, champion ka sa bimili banda akiko luka féticheur. Mais lelo na eko luka féticheur, te, kache, te, ndoki, te, satana, te. Oyo bino bobengaka kindoki so benga oka spectacle congolais na ye wapi na kitine mabele mame na ngaba précisément esika ya mama Yvonne Mundabi kuna nde nzoli bokulaka leka yaya chakubi loba afutelaka donc na ekoluka papa nzoli ya ka cherté alors petit cherté mais aza muto ya biloba tellement lobaka pona bakatiere ebele toyeba lelo vérité nzoli azalaka cherté azalaka cherté chakubi loba mbote oya mbote na yo champion local maboko ya nzambe webi ozaka bogare bonne nyokanga kana miko papa mboza bogare bon ezaka ka lebi nango papa chéri mo konza wenge le calme est bon le calme est bon il faut être calme mais merci d'abord ndenge au celle déplacement na yo vraiment au tiki résidence na yo tiki na robosa na pété dans un graté na opesa d'abord un grand bonjour na nouveau bailleur Jean Dimba mokonzi ya commune ya Ngaba double passeport double identité Voandu Jean Dimba Voandu double passeport double identité et sans oublier maître Goli ya moku wa moko Mobutu na commune ya Ngaba lokola sapato nzambe basanga na baya encore yo chakubi loba okobwaka mabanga na mabanga tana ba mbote kaka na pesi bango mwalimu asani moto asepelisaka bato les mystérieux na PCP bonjour donc wana vraiment ba bonjour bonjour à kopesi bato te ko lukobi te ko lukopona nini to ki masole belé ke chakubi loba il paraît bino na kati ya monda ba chaku bokoma ya bakatiere nga chaku ya kakatia kingandi nga chaku to yo papa nzoli bokula kaleka yaya ozalaka vraiment bilobaloba ya nani to mopanzi sango ya nani merci la question na yo champion local bon moni la déontologie na ya musala malgré tout côté dans les faits effrontés ndé to yebelika ndé kindaka un journaliste ou un animateur culturel ou un chroniqueur aza mutu azaka au milieu du village même babike oya zalaka ya batu ya ka oya zaka ya batu ya lemba mutu azakima déontologie ya musala mutu akima ki professionnalisme faut tomba musala ki professionnalisme faut au milieu du village pour te servir bango tozaka ba collaborateur na bango to travailler en collaboration na bango si vous naza pona yo nazaka basé pour nous on peut qu'on a besoin na sele marketing na ye na lobela e makambu na lobela ye so ina boye pour nga garder yo monte ke ye pe côté kuna ko nyonge sel mala e bongo so chakubi loba ya bato ya Kanluka chakubi loba ya bato ya Kanluka abinga za chakubi loba ya bato ya Kanluka muso bionga za chakubi loba ya bato ya Selembao misuso ye kaka ya Monga Fula dana ngaba to chakubi loba ba te ça parce que ndenge ni OK champion local oza matate bon eza na kolba mwana ndo baka mwana kaka mutu moko mais azape ya batu nyonso le mwana kana papa azape na mama mais sima to na mama leki ba mama kulutu ba noko ba papa leki ba tata mwasi ba papa kulutu wana ezanga na ngoto
bien sûr on a tout le bawana tout ça la déontologie ya musala mais muto ntabi keno na ngai muta bota ngai yeyo mama na ngai papa na ngai yeyo lokwa ngape boy naza na mama na nga naza na papa na nga na ndenge bazana na bakatier na mwanza bakatier na bino so yo mama na papa no nani to zala te muto yo nani lobaka yo mama na papa no nani bon naza orphelin papa kufa mama zali papa kufa mama za mama nani mama zali nani mama nanga yo nyebi so mama nanga na biso mama na ngai babumba mama atayo moko bon nga penza tant que 100% congolais 100% kinois donc izalaka ke no oyo koya eya pe yaka nango pete pona zilaki me yaka te donc mama na nga penza na monde oyo ya catch pour maman catch basé belé mais maman na nga la reine Shakira la championne du Congo maman le pangwa Congo mémé na bango mais c'est un 77 ans. 77 ans. Bon. Voilà comme bien dans toutes les situations. Il y a des mecs qui nous sont monde le na s'imposer na monde catch. Na zalo que no le na yeba na monde catch. Pe na zona na ba fanatique catch Congo mobimba. C'est grâce à la reine Shakira. La reine Shakira na salua passant côté aux Akuna. Donc au boti mo ba nebele toka na bakatier na bakatier ebele après que boti suna chaku aboti abuba aboti boika bougie sacre fumu liwanza chukumez la princesse na ba la princesse nyonso na mama bana aza vraiment mama ya bana mama mabota de to ba ya salamu kilina ye mama mabota bon wana makamna bino na koloba te to betana lisolo muke ya sikoyo tokota na monde oyo ngana wa compétence na monde bino ya biloba loba na mona kama ba animateur ya catch bazaka ebele nde bozaka bino nyoso wana nani botelo kwa président na bino to organisation na bino nde bozaka na catch na bino ya ba animateur bosala ko organisation nani président nani secrétaire nani vice président nani leader na bino nyoso. Bon, pour l'instant, pour le moment, pour nous être clair, dès tout ça comme ça, nous sommes tout en dès tout ali, nous avons une organisation, tout ça l'organisation. Oh, et bon, nous avons des leaders na bango. Ouais, chapeau. Il a ce que bateau na robanini, bateau balingara ko se paraître, pour mutu bachaka mutu bachaka ni nous sommes élection moko boye, botie mutu. Ton nomination, ba nommer mutu. Parce que si on a bateau lisaka wana banoma bango te élection pe salama pété on doit comme tient na yé moko na posa na ba sentiment na yé mais quant à nous netinga bu na bi na cop na biso bi non netinga formateur oliaka na kwena yo mutuba na formateur te na pe na président te na secrétaire te na pe na conseiller te na mutuba leki yo te mutuba leki ngaza te tout ça ça musala biso te mutuba leki ngaza te tout ça là mais attention il faut ça ma case pour vacances à fédération et bakabino pe bozaka moi reconnu quand même parce que ende bozala pe ka pe pour tam zuzu onyobala fédération pe il contribue champion local si ko carte à fédération ngo eza pour na ba quartier ko te ko animateur faut être éclairci pour l'opinion publique carte à fédération d'abord la fédération il y a ba quartier et la fédération l'animateur te faut te confondre makambute la fédération il y a ba quartier comme on mérite dans la carte il y a nani il y a quartier il y a animateur te donc biso animateur là comme la carte il y a violence moka ke même tane quoi ne civil du carte ba croix rouge mutane civil du carte ba soldat mutane civil du carte artiste bako kanga ata mwana carte ba musicien carte ba comédien carte ba joueur moi non muta joueur yo quartier te autant mon carte ba quartier point mais les lobes c'est sûr que nous avons carte wana na ozona ngango pour na no na poste no te na minute mais si on a zone ozongo za nango facile parce que pour ngapa na minute champion local président fédération mon connaît Chako papa Boussali na pesi mbote ko to Joami Mokonji aibingai CG Artir aibingai ba directeur technique nyonso wana équipe bango DT Prince Masota Pante bango tu aibingai donc est-ce que tu comme zalaka ba mona ngapi na simba ba mikona lobaka OK même tina attente président Zulu président Zulu a passé auto zali pour président attente aibingai Chaku Bilobalo ba top Congo FM radio centrale radio Kotaka banda ko nyonso aïe soki pena ba ancien pe papa edingo moto na ngenge aibingai ne dingo ye idi aibingai idingwe ye idi aibingai ngana vana salwa ye idi
na lia fufu na ndako ya edi na table à manger na soko tala kelo ngine pesa somo na lia na table à manger to na vie pe na bebe na damage na maman misi na tête na damage dame na vie hein c'est oza match chakuko mais na za penja te ngana za na koma ngana zo ndeso za carte wana ndo komi chakuko carte wana te carte na carte ba catcher na carte ba animateur te surtout on a besoin pour que nous ba collaborateur ba catcher tous en ba catcher peut-être tous en on car mais dans la réalité ça pour la biche te na ba catcher et puis après carte mo peut boyer pour na za bosembo kozwa mo peut za ça payant il est gratuit hein déjà ta yo kieno na mbongo c'est na mbongo na pesi ba pesi na payant même ba catcher mo ba pesi la mbongo ba za on félité. Et ça combien de quartiers où on a moins d'abord et puis tout le monde veut tout le quartier va nous répéter ba mo mukende bazana ngo bele ba quartier ni ba quartier ba club na bangonde mais la fédération to ba na bazana ngo ti to kendaka na bilo moté sécurité to za kana droit obi hein si on se na monde quartier na bi papa di wa ngai le kamba immeuble Sibolit champion du Congo a ngai Arma Lingombo ya Lumus champion honoraire ya ville ya Kinshasa a ngai dans un quartier ya Lumus ancien quartier on a évité ancien quartier ngale journaliste non ya Lumus ancien quartier champion de Kinshasa na bosse nzina ko bosse ba nende na peut-être madame la champion na ceinture champion de Kinshasa de tsa ka mission na zakande quartier ya Lumus ancien quartier de aïba quartier bien baba yaya na ba quartier papa ba quartier koko ba quartier bon na beta di solonité to le kaka azam ninga na journaliste donc naza reconnu na minute na monde catch ba ancien quartier ba ibingai ba fanatique ya catch ba ibingai donc na minute bani le rôle déjà te ya Lumuso ayebiye lokola petit na manga ba quartier vedi lokola champion honoraire tilelo afanda na ceinture na palais ayebi Chakou Biloba ozui mon colonel Chako papa Moussali le Sako Kotozali ayebio c'est gentil président Frankie Diongo Diongo mon papa ayebio la reine Shakira maman Lupango Congo maman Lupango ayebio maman Lupango siko za sina tina nani ayeba yo siko nani soko ibangai bon sénateur Mbisa Mai ayebingai na sénateur champion Funa ayebingai tata Lupango Funa. Et bon, est-ce que yo pe nani ayebio nani animal na bina minchonga na zaki sasa mobimba na minchonga ki sasa puis mais dans pour ça na ville ki sasa uzana tina carte wana ti na tina carte wana te pour le moment surtout be dans solo bolimbisa na zo sa polémique te na yoka ki mo voix mo rebela ki na kombo ya Mardoché Salima parce que aza mina ngai aza parmi ba chaîne oyo ngane na YouTube ba chaîne na biso ma elanda mara wana lokuta mabe tanga tanga ba chaîne ezola na et pesa sango ya catch congolais Mardoché pesa sango mais na yoki mo kombo na Mardoché na ba bandi ko lobelo ba TV na ekoti na bino muninga na bino moko biloba yepa lobi ma Mardoché to na ebité Mardoché asali nini bete biso no te bango moko jawenge alobi okipaka makambo ya batote kipe ya yo na tongi donc ngabenya makambo batu na kipaka ngote talaka ngati talaka makambo na kipaka makambo na nga wa mukiende na kipa mamba mama Lupango wa Congo mama Lupango so programme ndeni to beja mama OK mama Lupango wa Congo la championne azana ya se comporter très bien des alliés wa je crois azo mamboka lisuka ni ba utaka Angola auta Angola affronter ba quartier sto Angola kuna betaki ya basi to bebi na Angola pour ça na wakaza programme Lubumbashi contrat moko ya Lubumbashi ils ont Lubumbashi Kolwezi Likasi alors ce qui a le Kolwezi Likasi wakati wana kama ozonga kisasa awa akati ngambu ya papa mboka papa Ochombe papa Sassou akota Brazzaville alongwe Brazzaville wana attaqué Pont Noir akota Gabon Cameroun tellement na Cameroun donc ba programme penandi ya mama Lupango donc moi sur ça na confirme que vous avez il y a la reine Zekapa au début wa programme na tellement mingi programme ya ngwana kutu so avant akota ndenga Brazzaville ngandi na okota nana na de bikile sikano ya kolala pongi na tata basala ngope na mama manager kuna na sura na bango pe to ta mama Lupango la première dame du catch congolaise ceux qui balobi na catch na bino moko ba animateur ya catch congolais lelo wabi papa Nzoli pona sala liste nani akoki kozala chapeau na bino opona nani
Kuna ebi yo, na ebi sombo, na ebi mwana mwindu, na ebi oya kama na kombineza nani? Nani Madanze. Madanze, na ebi sous petit moko pa bimi sous côté ya bumbu ta prison kuna ba benga le roi des suma kokusuki nani wana. Donc ouais. Et voilà. So bino nyonso nde boza soki ba bike papa nzole pona leader. Na kati na bino otana leader. Eza pasi ya kopona leader. Eza pasi ya kopona leader. Ndamdaza kana kwena. Eza pasi ya kopona leader. Mais na mona ba kuma miso ya kabusangana na bino nyonso. Oya lobi mais on dit moi leader mo atelema. Pe wana yo sima miko. Yo pesa na miko. Tuwa ko bitu wa kingani. On dit pesa la makati. C'est bon. Et ça et le quand photo comprendre les années ndenge nini. Depuis que ça fait boy peut-être na animateur wana. Mingi bazana ba leso ba club na bango. Hein? Que ça organisation ya club na bango. Il est tant que la journaliste ya club wana en tout cas qui mata, c'est lui qui est la priorité. Pour la club na bango, organisation na bango. Tant que to ya yenda yambi biso. Tant wana nzi yambi biso to ba paya ndako ya bato, kolo ndako mwana ndako ya mbibino. Mingi sala ka bongo. Ande na mona ka soki suba ko bebu na ka Madame Denda zaka na micro azopesa batu. Simba po eza organisation ya bango. C'est la reine qui a organisé yondo za micro. Donc yondo tala mwana mwindu. Simba micro. Soki eza tam susu na mwana mwindu kama mimi na ba Migol ben. Si catch club trahison, c'est les catchers na pesa. Soki bango nde ba organiser mwana mwindu ozana micro. Donc mingi comment utambula bima bongo. Sio bana mandenge ya maTTP kuna na catch club le guerrier. Ya champion le Cambodge de Wande Noko même dans kuna yaya pour na droit de nessa za yaya na biso na Aisha Aisha na yaya na biso kutu na biso yenda ozwa simba za no wana na papa sapa no no biso na deta sombo donc sombo deta c'est ce que non pas sombo agent biso na deta tag non na kati ya les guerriers deuxièmement tant que et endroit ya matete le biso to continue matete to yi donc mutamta simba mabele na ye peso pa yenga ba biso pe to yamba ya bagaye donc to yamba na ka tu travailles dans mission à bon terme à bonne collaboration ngala kanisa kondige mobile ya Gracia Motuta sombo libobole symbolisateur yawe ngwana animateur le plus populaire sombo libobo ndenge yo poza ka populaire na kwena yo kwa ye kaza populaire donc tamtaka patron na kwena ye tamtaka chef na kwena tamtaka leader na kwena Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe na comme ko na suka émission nga tonga to sola makambo be patu mo mama mo ba ndumunu mo be compréhension de ko bota patu la ba internet ba msuba lo dio bango nde ba chef bango nde ba nani ya tonga to tuna to yeba nde to longwe awa to kende peska ya mutapsa kanku na madanze to kende utuna epete kana ye moral ne ozande ni sima to kiti to suki na mwana suka donc mwana mwindo to mwana suka pa na age yenda za mwa lady na bino nyonso na ebite na lo banini donc moi quelqu'un mbote pe ça moi bien na moi message donc en tout cas pour na live vraiment avant plus en mbote na aussi peut-être pour na moi temps le monde calendrier est plein calendrier est plein dans le monde de pas catcher ba combien ça par-ci par-là combat funa ezaka bino district na Mwamba championnat Mwamba ya biso ba Mwamba biso to ba Mwamba funa de style funa de funa ba qualité ba chango nde style ki to mona ki champion li passe azwa ki ceinture ya fétiche bilibidi azui ya technique. OK. Wana na to jouer sikona o ya Mwamba après Mwamba 13 na les 14. Les 13 et 14 eza ba kiza juste na stade ndele masakidi terrain basket. Na terrain basket tabisa ya matete wana. Mais sikoyo elo mususu wana tado tena tuna bata fédération. Chaque fois ba combat sur na mami. Na part ça peut na habiter moi trucage eza en place apa si bolita pour la na terrain basket. Ben on le championnat Mwamba ye peut-être on a content qu'il est invité pour le championnat ya Mwamba peut-être organiser. Ngai va meloko na hotel melango la rater na matete. Champion pour la rater na matete. Soki kaka kombe na terrain basket. Na baki tuko soki si bolita kombe za buto ni banda terrain basket. Pourquoi il insiste à terrain basket? Abundane dingo na terrain basket babukami. Ah bon? Coup de tête. Donc si edingo simbi coup de tête baba mbengo be boumire bukani. Po ezaki terrain basket. Tio ba kombanyo saison ya abete les fois. Mais na bi ke VP na ba abete les fois na terrain basket. Mais na bi ke VP pataki na ba komini soit pour la répéter. Pour la rater mais attention, mais terrain basket ba combat de filles fort. Et aka na terrain basket wana apola na super nguluma na ka. Na super nguluma wana ka apola. On comprend? Mais na terrain basket
Bien pour la rater. Donc, on a ligné ballon. Question me repose un peu éléphant. À Poula, na terrain basket. Oh nani, oh Moussous nani. Oh utaka nini Maseba. À Poula, na terrain basket. Ouais utaka Ngola nani. À Poula, na terrain basket. Samson. Apola, tu me peux Camille qui peut être Angola, bébé Rico. Apollo. Na terrain basket. Oh ouais, ngai lokola champion lokola boko ya Nzambe. Na lobi ke bien nga lokamba na la mafan na yo combat défi ya mbalo so euti libanda to tola terrain basket. Totango na ngaba. Totango na inde 3. Terrain basket comme système. Bien dit azaki muta ya matete. Si boliti muta matete. Babundi ba on na terrain basket. Coup de tête bevio la akene nzete atali asimbi bou na mir bou mire ko ibatwa. Terrain wana ezala makambo. Donc na koloba mingi te po lokamba na mutu na ngana boy na ngana za epiba. Na za epiba. Champion du Congo. O mona kaboe na keka na filmer boy na kyo filmer boy to ka kanela kinga neni na loba ba terrain. Ba de M6 na fuma na ba vérité te ya terrain. Na fuma ba vérité terrain wana ti. Voilà les seuls qui nous restent, icônes. Ok, quand on filme kabwe, avec toi banzete banzete talika yondo oyesa ma vérité terrain. Kibi na tika caméra mba. C'est na matine de meno matati na songet. Encore nga kona zaka na kisité. Non, suka batezo bakanga. Pri zete. Na osamba. En tout cas, quelqu'un peut te voir sur télévision. Ouais, en tout cas, merci, vraiment merci pour na couper ça moi salutation. Na couper ça d'abord na robanda na yé moko l'homme qui fait l'homme mais c'est l'organisateur moko papa moko bien. Le président Eric, hein, voilà président il y a association tous les sportifs il y a Lemba, Zabongo puis coordonnateur na cercle culturel il y a cercle culturel de Lemba, président Eric donc on a pêché Bambote que tous ali l'homme qui fait l'homme na pêché Bambote à part président Eric na pêché Mbote na moto sepeli saka bato Mwalim Hassan le mystérieux que tu na mbula na été tu na nde misala na o ya sala kana sia moyo o na pêché Mwalim Hassan Bambote na pêché Asa fait cher. Mwalim Hassan, wana mystérieux. Mystérieux. Ouais, mais aleka na émission na namte. Mwalim Hassan, c'est des fonds nationaux na ye. Tam sa zo bang. Le so mo lo ba ayebi ke na. So kono na le na villa kisasa ba ba ke sepela na lemba wana na ba kapela wana. Ayebi ke na ze paso la zo bang na okene ba question. So mo lo ba musicien ba zo vibrer ba danser na orchestre, c'est grâce à moi mbalo. Vie dia lo ba ki boy. Vie dia lo ba boy. Soko le kine émission ya champion localité, c'est que to ebio te na monda fétiche. Oh. Awana uzokata mabanga na nguzo mburienda hii kuna kusiri kubakisha na pesi na maître goli ya mkuu wa moko Mobutu moko Njangaba na pesi Mbote Jean Dimba nouveau bailleur na pesi Mbote côté Zali mama le pango wa Congo la reine Shakira na pesi Mbote Super Aigle na pesi Mbote au pesi Super Aigle na pesi Mbote wana ya bicho ya district ya Moamba na pesi Mbote sans oublier monsieur le catcheur Migolba ya bicho ya district ya Moamba monsieur le catcheur président Philippe Boujourou ba diabo magaza na ndako wa utako kwa mwaka wa kutengia msala kisi na yemo ko accident du travail yo bikaka donc kisi na yemo ko basala mais maman la reine Shakira pas bêta d'abord à Bomodi maman la reine bomba sekele nous voulons savoir yonde uzaka lokola ngamu ko matumbola na zala ka ni on émission na ngate boya ka nene émission na ngate atali kakeye aluki kotabwa kangola bwa kana ba caméra ba abwa keli wa ngwebeta o liboko ekenda mama wana makambo sala ngai donc en tout cas vena ngai Thierry Sambwisa na peso Bambote Sambwisa commandant Eric na peso Bambote président Philippe Mukuma yele bazozela ye na mwamba bazozela nde ceinture wana lugamba est-ce que président ok nako bata ma place ango papa ko boto lango Philippe Mukuma bazozela ye maboko ba ko boto lango bazola ele njale donc pour nga champion local en tout cas mais na pesi bandi kona tu ba collaborateur tu bandi kutu sortir Musala Mbote champion na pesi Somboli Bobo Mbote na pesi mwana Mwili Mbote na pesi Madanje Mbote dikambo na motote. Oui, je m'appelle Maboko ya Nzambe, je m'appelle champion local Maboko ya Nzambe na komina suka ya émission na ngai kasi na kokata boete so na fungoli kayete na tala mabanga est-ce que kombo na yo ekomamaki seko solaki mabe makasi na champion local
kasi na bandiko boka ba sunga ka champion local na mweloko ikana ta mweloko na fier kolbake na bwa ki le seul partenaire ya nous voulons savoir yenani vienanga Prosper Bakine mwana Dalasa tongo makasi ndenge tolobi vie Prosper na bi tel père telle fille Chanel Bakine taona lobi et bongo taona bi Chanel Bakine lobi Brinet Lonzoka ya yango yo kasi Deriki ya yango yo Kitola yango et bongo vie na ngai Edi Engende papa social la gazelle mwana France tongo makasi ya yango président le Fudu et bongo tona baluki na tali gauche na tali droite na moko na boka nani MKDJ champion d'Afrique MKDJ champion d'Afrique Mimi Chungu ma grande sœur propre Annie Claudine yangoyo na bosani ko na banani Aimé Tukudi Diomi Maboko Bank na baki pasteur Paul Momalika Berger Etienne Boko Polo Mama Lili Bwele Petit yango petit bana tu ya révélation et bino en grosso modo na baki ni kete hors hélicoptère ouais chérie nanga na baki ni kete capitaine donc ne boka suna ni na boka boka mais celle masuka ne boka boka mais celle masuka Miranda Joseph Waljoy Ozike Benjamin Mosiboni Didier Mosiboni ingénieur Didier Mosiboni Charles Leke yani omoi mwana ya 12 ans na banyenge ya mikolo Caleb Omatoko Jimmy Shota Delamine Kamba Motema ya je m'appelle Maboko ya Nzambe makamba ngwe bembide Titi Liongi mokonzi na ngai Titi Liongi edingo paloli bango na ndenge mokete toleka Shakira Tieba oza mwana ngana bimisi soko timutu makasi na kokase yo ndenge nazokase baninga na yebi ata makambo ceinture oyo mokone échec kofaza la présent po aza présent kufite aza pe kati ya fédération bango nde bapesa nga ceinture oyo etake champion du Congo siko ya mobali aza wapi c'est moi la reine chacun nde na koloniser kati na minute oyo ata boboyi ngai boyebi ke bokoka te bokolinga kutu batianga na bino te mpona kobeta bino mabe oyo nga si boliti oyo edingwe moto na ngenge oyo batienga na lipasa oyo nani toza bandeko chaki amutetelanga na mutetela ti mais abi malgré si boliti anoko na nga na kobeta ye meza te towelelaka kaka mokonzi mpo biso na mboka na biso dokoi mibale bakendaka kokila te kaka moko siko moko wana kasi lokamba si boliti la reine Shakira eyindaki ya koyinda oboya nous voulons savoir avec un champion local Yonani dit je m'appelle Maboko ya Nzambe chaque jeudi vendredi samedi dimanche lundi dit lobela bango na beti bana mike ya bato ebele ba innocent ya bato bozwa kache na no bimisi lobi boye koche na champion na la reine Shakira champion du Congo boche abunda na mwaka kache mwaka bimaki lobi aboto mateke bozwa ko exposer bana bato mukona obama mtu na ring ezali na solo ba na ebi ke gouverneur ya mboka na biso zotala bona l'émission bano bachanga na bango moko akufa bochanga na bato oyo bato wana mike na beti bango bolukela ngane ti bato lokola ba Shakira kutu yo kozonga na cuisine po lambelaka bien olambelaka nani Misa Bendos donc olambelaka yo ona osala yo nasi na bunda na mwasi te mukolo wana baloba histoire akache kotikalake si boliti nasi akanaki mwasi wana obendenge nini champion du Congo c'est Edingo vice champion du Congo ezali Samson na Kananga nyonso batikali bayebele komoko te oyo aza champion du Congo c'est la reine Shakira Katalia ezali ceinture nanga na somba yango te na senga yango te na futela yango mbongo te ezali ceinture bachaka na mesa de déposer la reine Shakira nda bimaki donc na posa ya bato oyo baza na mbongo na mboka na biso batela nga komba na edingwe moto na ngenge ya edi oyo biso tobengaka icône de la catch naza koinsirer bino na fierté nyonso ke na kobeta edingwe salité Shakira Tieba oza mwana ngana bimisi yo général yo na ozo banda lelo na yo ka suna komba général te so na yo ki na oluko tina pale soki na lobi o na lobaka yo lingi osimba lisusu moto
nakozikisa yo kokota na nzela na ngai te mpona ezoyinda tomatisi baeskalier edingo yayebaka ke atya ceinture yango ajete oza kope ceinture fo kotya yango anje nayebi te soki ada ye nango be po asala nango nini na minute oyo ceinture oyo nga nayebi yedingo wana nga nayebi na ngango te mpo edingo na kobeto mabe nganye na tosaki lokola ngai edingo eza icone ya kachi soki bango badecevoir nga mpe nabomi kachi mpo fungulo ya kachi secret ya kachi to eza na ngai yesu nani loba te